Les finalistes Basali Baepre via hors session na cadre exeta à édition 2021-2022 au Salemi Mokolalelo et Fongwami na étendu la République démocratique du Congo après environ 7 ans. Moïse Katumbi na Joseph Kabila va se réconcilier na clôture et à forum de réconciliation katangaise na messe monene au Salema qui na cathédrale ya Lubumbashi Mokolo ya lobi ba détail. Il y a ba élément on soto kutani tout de suite l'édition na lelo na zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Bon, depuis 2 semaines, mbote na mabote na bino wa pibisika bozuli bakwa kolanda KNB News ya mokona lelo na zene sengo ko présenter les bino tika to fongola édition lelo uta samedi 21 mai et l'équipe président de la République démocratique du Congo a joami na visite officielle na Burundi na visite sur invitation ya président burundais Evariste Ndayishimiye ezali ko salema ndenge nini ba activité nini tope misani ezali ko salema kuna na Burundi bolanda na élément auto proposé bino awa. Na mission moko officielle il y a 3 jours, président de la République Félix Antoine Tshisekedi tango akitaki na aéroport ya Bujumbura kuna na Burundi samedi 21 mai. Ayambamaki na ministre ya affaires étrangères ya Burundi. Na kokita na ye avion bolanda ndenge ba Burundais bayambaki Félix Antoine Tshisekedi na Maman Denise Nyakero avec un pacte na idéologie. Tarmac de l'aéroport. Nzela tango couple présidentiel ezo kende na palais ya homologue na ye burundais communauté congolaise o bavandaka kuna na ba burundais batondi na nzela pona kolakisa Félix Tshisekedi esengo ya komona ye na mboka na bango. Na palais présidentiel, Félix Tshisekedi akutani na président Evariste ya Burundi na signe ya respect pe ya haute considération 21 coups de canon ebetami pona Félix Tshisekedi invité na ye. Ndenge kaka ezalaka na Burundi, les deux chefs de l'État bake kolona nzete ya manga na lupango ya palais présidentiel. Après, pendant près de 1 heure, bakoti basololi kati bango mibale. Je suis animé d'une grande joie aujourd'hui. Nazali na esengo mingi lelo konyeta mabele ya mboka oyo pona mbala ya mibale. Lelo na yi awa kolekisa tango mingi na ndeko na ngai Ndayishimiye pona koyeba na mozindo mboka oyo pe population na ye. Na boye na pesi matondo mingi pona ndenge ya ngai pe délégation na ngai. Toe awa pona kosolo la makambo ya minene concernant bamboka na biso mibale pe population na biso makambo ekosala que bamboka na biso mibale se développer pe ezali bongo ba projet à intérêt commun. Visite oyo Félix Tshisekedi Tshilombo asali na Burundi ezali ko s'inscrire na cadre ya renforcement ya coopération ya les 2 pays voisins. Oui, Tout bien, on est le forum de réconciliation katangaise et si là qui mokola lobby et zalaki bongo na messe d'action de grâce pe activité mosusu o ekutani ki ba leader katangé kasia ko kamwa makasi zalaki présence ancien président de la République Joseph Kabila Kabange oyo ezalaki bongo signe réconciliation na ancien gouverneur ya Katanga Moïse Katumbi Tshapé o azaki pe na kati ya église ya bokutani wana ba poignée de main pe koyokana et salama kindenge nini bolanda.
Ouvert le 17 mai dernier, forum de réconciliation katangaise et se clôturera qui dimanche 22 mai, la présence remarquable et ancien président de la République Joseph Kabila Kabange. Moment d'émotion et de partage marqué la réconciliation pe poignée de main entre les deux leaders katangais, Joseph Kabila et Moïse Katumbi à l'issue à messe d'action de grâce. Célébré na initiateur Yamilulu Yango, Monseigneur Mouteba, évêque métropolitain ya Lubumbashi. Sima ya cérémonie nyonso pe soirée o epesamaki à l'honneur ya bakatangé Joseph Kabila Kabange, ancien président ya RDC, atalisaki que motu ya cérémonie oyo ekozala unité ya Katanga pe respect ya ba résolution oyo ezwami na kati ya ba résolution tokuti notamment événement rapide ya fédéralisme pe suka ya hostilité ya ba milice Bakatakatanga. Nabo et sénateur a vu Joseph Kabila profitaki na occasion pour la féliciter ba BP archevêque métropolitain pour la organisation ya milulu oyo pe bo salemi ya cérémonie na cadre ya kimia pe unité na kati ya Katanga. Na ngambo la bango pe ba évêque ba sepelaki mingi koliki ya ko peuple katangé a kozala na unité libela en tout cas beaucoup tani o esalaki esengo makasi komona deux leaders o bakabana wuta 2015 politiquement kokutana ezalaki esengo ba acte ndenge na ndenge salemaki ndeti ko sokola maboko, c'est-à-dire que kotika le passé sima ko travailler ensemble pour nesengo pe bokendi liboso ya espace ya Grand Katanga o ezali moko ya ba espace le plus riche ya République démocratique du Congo kasi beaucoup tanyango et sisitaki bongo boyoki pe ba critique ya ndenge na ndenge kasi bango bakatanga bazalaki kino na pokwa yo kama bina neye tokaki bango balobi nyonso wana ezali pamba bazali na posa ya unité na kati na bango po kimia eutaka soki batu basangani pe bazali na objectif ya esengo pe ya kimia. En tout cas esalaki kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Forum de réconciliation katangaise, population kinoise et kanisi nini po na beaucoup taniango tokitaki micro na terrain po na koyoka mbela ya population bolanda maloba na bango. Bon, na sepeli ndenge bakongole bakongo osanga na Congo na pouvoir apati na ba pouvoir nyonso elekaki oyo osanga ezalaka te mais sozo osanga na pona motema oke Congo totombola Congo ekozala malamu mais sozo osanga na pona tobomba Congo wana tokosepela nango te po musée alobaki on ne peut pas trahir le Congo eza moko tozalaka moko eza azaka moko Fati Beton ti na fe mandat na ye donc tokolinga te Congo ekabwana pona bato wana oyo tosangani pona bikolo oyo tosangani pona nini te Congo ezalaka moko. Réunion entre Kabila na Katumbi ezali esengo ya bato mibale ezali réconciliation et katangese po soki tomoni faso babandelaki na faso place bakomeli ozomonaka akelaki intérêt ya deux personnes. Le samedi babeti match tomoni bato ebele bakoti on a banati ba varese mais population o bango ndi bazota réconciliation populaire population to mona ta mo na kati ya terrain eza ki terrain ya vide na terrain matene c'est que matene ala na population de comme Katumbi la mais na match wana to moni ata 50% ya bato ba politique cela veut dire population de cette population ko wana c'est la liste à faire de cette population comme ancien ministre de la Défense qui a dénoncé déjà bien avant que pour on a intérêt à l'étranger parce que nous avons fait ça comme la banque nationalité congolaise dimanche à l'Obiwana Baboumia et qui Moukena Yoana qui c'est dit qu'à peine à des pères et des mères katangaises mais n'a pas qu'on a réacté pour la mine. Bon, à boy ko tangana na ba oyo babuma kabila le père ba toni tani makila kabila le père. Bon, par rapport à contre à lobby à Union Katangaise, ce qu'ils ont dit là. Bon, par rapport à la monarchie, la contre à Moïse Katumbi na Kabila, parce que c'est le ménage et les autres, il y a un peu de distraction. Parce que les Congo est à Katanga dans la terre. Congo est dans la province de Bélé. Il ne doit pas s'écarter on a combattre le pouvoir en place. Les Amaramouté.
bakosala union wana mpona unité ya Congo mobimba eza malamu makasi nayebi ke eza kabale na bango depuis kala eza kabale ya derelo depuis kala basala yango mpona badestabilize pouvoir d'équation de temps yango nazomona comme précision eza nango inutile cette rencontre n'a pas vraiment de sens ata ndenge ministre en fonction ate ça la rencontre wana c'est-à-dire eza na sens moko ya balonga te nayebi ke soki bango basali bandundu basali bango sonzala ta bangana basali maintenant on sera maintenant où c'est une réunion qui n'a pas de sens pour être là. Les finalistes, il y a repris nos quartiers du Congo, Basali, Bongo, dissertation, les lois, ils allaient dans le cadre, il y a ouverture, il y a mi-session, il y a Exeta 2021-2022, images, peu commentaires. Bref, il y a l'examen d'état hors session et Fongomi Moko Alelo lundi 23 mai 2022. N'a étendu la République démocratique du Congo à Kinshasa, vice-ministre et enseignement primaire, secondaire, et technique, EPST, na Mokuse. Madame Aminata Namasia a pesaki go d'envoi dans l'Institut Monseigneur Bokele situé na Kinshasa. Bref, il y a examen d'état hors session et Fongama qui n'a présence, il y a différents chefs d'établissement EPST, il y a ministre provincial, il y a EPST na Kinshasa, et députés nationaux, Bazaki et Belé, selon statistiques, EPST na vice-ministre et enseignement primaire, secondaire, et technique, bref, hors session, et connaître participation, il y a 918 620 élèves par le cycle long, dont 42% par rapport à l'édition passée 2021, d'après Aminata Namasia, nombre de participants à l'épreuve et connaître croissance, il y a 10,6% pour un cycle long et 6,2% pour un cycle professionnel en 2022. En croire vice-ministre et à EPST, cette croissance est due à gratuité de l'enseignement de base matérialisé na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est que ndeti ndakisana sud Kivu Exeta et connaître participation il y a 36 000 élèves au ba participer na bref ndenge gouverneur ya province ya sud Kivu atalisaki na Ituri donc bana nyoso lelo basala ki vraiment kufunga ba bref ya Exeta et ça la toute une semaine na kati na yango tokuti ba bref ya dissertation français oral bref technique il y a chaque option salema tout au long il y a semaine autopesika bonne chance dans la finaliste surtout concentration et les cas Kinshasa et l'équipe partout. Trop bien ngoko les finalistes basali ba examen hors session mokona lelo efongami mokolo ya lelo ezalaki bongo dissertation tokitaki sur terrain bo kandenge les finalistes bapesaki biso makanisi na bango réaction sur ndenge nini mosala tope examen yango esalemaki. On avait très bien préparé notre examen. Les difficultés qu'on a rencontrées ici, c'était par rapport au contrôle de cartes d'élèves et macarons. Et puis, on nous avait remis nos cahiers d'items en retard. Mais à part ça, tout est bien passé. On n'a vraiment pas eu de difficultés, hein. Selon moi. Tout s'est bien passé. Moi, c'est Rocky. Je suis de Rocky. Je suis finaliste de la 4e commerciale. Et la difficulté qu'on a trouvée ici, dans cet examen, vraiment, donc il n'y a pas de difficulté. Tout était passé très bien et tout s'est fait très bien. Mais c'est juste que les examens d'état, on a bien travaillé, tout était vraiment cool. Il n'y a pas de difficulté vraiment. En fait, l'examen, ça s'est bien passé, vu qu'on avait un peu de retard, on avait commencé en retard, mais à part ça, ça s'est bien passé. Il y a quelle difficulté? En fait, le sujet, c'était un peu compliqué, mais malgré tout ça, vu qu'on comprenait bien le français, on a bien fait ça. Bon, mais ça y nango spaghetti roni pe macaroni roni zoteka ma partout na libanda ya eveni na yo tope na zando ya monene atako na supermarché aux amobimba kasita ka bien logo ya Beltesco ezangate bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga yinini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko
kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko goût ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa elle est partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu Kasengala Awa. Tozali ko proposer une émission ya siki oezaka déjà posté na chaîne YouTube na biso botala bien extrait émission kindoki politique o wapi to yambela kibino maître Kyonga Silver oezali bongo avocat na baro ya Kinshasa Matete. Normalement na mibeko balobi ke bakocha au sort ba oyo bazalaki nommé liboso bao banoma kala normalement ezandenge wana baonde fallait ba participer na tirage wana o banoma kala or ce que totali président Kaluba awasali kaka mbola bien balé na ndako donc azali parmi bato banoma kala te po bazalaki liboso na ye na cour kuna bazali alors nde sika bato bazako kolobaloba mais comment bateau ya kala ba bengi ba moto ba ko benda ka moto akosina Dieu donné Kaluba ezalaki bongo ciblé. Bon, on ne peut pas le démontrer. Mais c'est que bateau bazako koloba yango wana c'est-à-dire il fallait bateau yo ba omeli koleka bazala na kati ya jeu wana ya tirage et non ba o baza récemment nommé. Normalement, moi je pense que wana ezali un faux problème. Bukanga Lonzo ezalaki na staff dirigeant. Vous savez que ezalaki lokomoko ezalaki joint venture na une entreprise sud-africaine. Ezalaki na bakambi ya ba congolais qui gérait Bukanga Lonzo au quotidien. Na mindele wana ba sud-africain. Bato wana baza ba justiciable la cour constitutionnelle. Procès na bango eza wapi? Donc pour pas poursuivre le bateau ba gérer qui Bukanga Lonzo, il faut que le matin de prendre la nakati. C'est ça le problème. Maintenant que Matata Pogno va poursuivre au niveau à la Cour constitutionnelle. Parce que Mibeko Lobby, article 164 de la Constitution, que si on poursuivre le chef de l'État, le Premier ministre, va poursuivre les complices, les co-auteurs et tout ça. Mais bateau, on a sorti de la Cour constitutionnelle, c'est pas ce qu'on appelle entraînement, il y a statut, il y a l'ancien Premier ministre Matata Pogno. Mais si koyo, bateau wana baza ba justiciable la Cour constitutionnelle té.
wapi procès na bango. Est-ce qu'on a ouvert un procès Bukanga Lonzo? Et si on va poursuivre nos gestionnaires au quotidien. Parce qu'on dit que l'ancien Premier ministre Matata est allé au terre intellectuel. Bon, si on est allé au terre intellectuel, donc il y a des auteurs matériels. Mais pourquoi auteurs matériels au Bazali na bango justiciable la Cour constitutionnelle était poursuivre bangote? Lelo bandeko ba parlementaire debout ya IDPS Tshisekedi basoli actualité nini bolanda bango na micro ya Hervé Zaka. En tout cas, chers combattants, Makambelo faut décortiquer en malé pour pas comprendre. Réunion à Lubumbashi, à Faekota, le 19, Nasuka ya Masoro na Bangwa Busanganywana, Monsieur Hippolyte Kanambe était venu. Kabila koti na kati ya salle, ba PC kiti moko ya pembe lokola ya royaume. Kabila fandi, alobi Monsieur le réconciliateur, toi na posa to kayo. Mais la kanisi na betre da côté plan bandaki ya. Pour yo ngomo na ngonti gezelo ngo basali ngo ya sikateba. Pe bandaki depuis 2015. Et le quoi là. En politique, il n'y a rien d'hasard. Et puis en politique, et là comment était ça la marabrisque ça la raté. La politique il n'y a ça va préparer un bien avant. Kabila continue à ça le 19. Qu'est-ce qu'il dit là? En tout cas mes frères, vous me voyez aujourd'hui là, je suis très ému parce que ça a été préparé depuis longtemps. Unité katangaise. Nous devons maintenant nous consolider pour récupérer notre pouvoir. Le pouvoir est parti, mais le pouvoir n'est pas encore plus loin de nous. Parce que nous avons tous les administrateurs qui sont les nôtres. Les élections vont se passer, mais ce Tshisekedi est déterminé pour 2023. Mais nous devons tout faire pour récupérer notre pouvoir. Moi, je vous suggère que nous prenons notre frère M. Katumbi, qui soit comme notre candidat. Parce que nous avions parlé avec Martin Fayoulou Madidi, et avec les autres, nous sommes rendus compte que nous devons prendre dans chaque coin de la République un représentant. Parce qu'au Congo, il y a un esprit tribalistique. Pour la Kabila, il est Nezali. Kabala Basalaki, il y a Okamata, chaque ressortissant, il y a chaque province, Otosolaki Awa. Bataille le corps la candidat présidentiel, en 2023. Je veux dire, un Kinois qui tribalisme, un Kinois, à moment la Kate, fait un parti de Kinois de naissance, n'a pas fauté. APC, va faire un tribalisme. Naba Congo ndenge moko na Équateur ndenge moko na bandu ndenge moko bakosangisa bafana nyonso ya chacun na bango ya chaque coin abimisi mutu moko na deuxième tour au fatira ko insister na ngo comme ça bako kongola ba électeur na bango ba pesi ba foi pa mutu na bango moko alors moko na bango na nde Kabila ki ko proposer bango ke moko ngo ezala Katumbi parce que Kabila fait 3 cartes. Primo Matata Mponyo somo boy Matata ateli bino olive le corps de Olive pense à Mossina. Ezaki édition le 23 mai 2022. On a Zaki Senghor présenté les binos. Merci une équipe technique et rédactionnelle. Wesaki Moussaki Toko. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tout ça toujours ensemble. Tout coûte très prochainement la bino. Bandeko Balandi Kan Benyozo. Sans bino tout ça est loco. Tebo continue qu'on sache sur confiance. Bisope Toko Barosel la bino Moussala ya qualité ne bolingaka. Bye. Magazino, yeah. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.